La gâté, libala nangezo kufa, nazo bota te papa, na ladako na télévision, nenga pe na ye. Nzoke za mutu a boîte. Sko bato ba kino luka, bato na babe yango ba commissionnaire. Bango nde batinda galo balinga pe ba komisanga commissionnaire to kino luka bato ba maluku. Ba kino luka bato musika po omoni petio. Francis est pété pour aluki mutu na kata centre ville. Mais oh ozana hôpital na moni bazote logo boy nzambe ayebi singa longole logo na equipe mutu azolo bakuna papa na biki papa na tambole elongwe oh ba ibi mbongo tala ngona valise tala ngona ma valise wana mutu miracle man lokuta. Et bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez consommer votre émission 100% Star, toujours avec votre humble serviteur Hassan Bouma du Love l'International, toujours sur votre chaîne préférée Result TV, il n'y a pas de déception, toujours World. Oui, chers fidèles internautes, par rapport à news Autozolanda, par rapport à news Autozopesa, dernier makambo, ils ont claqué na katia réseaux sociaux. C'est pour cela que je ne suis pas seul, je suis avec notre invité d'aujourd'hui. Je voulais bien que tu partages les solos on a eu tout mikakolo belengo pour l'actualité au bozoyoka ya bandeko au bino boyebi de ma solo ezokende. C'est pour cela que je suis avec l'homme de Dieu. Je vais parler avec lui, c'est lui mon invité au tout mikako solo lana et tout mikako panzanteke. Mais avant que je reçoive mon premier invité, je voulais bien profiter de dire un grand merci à notre boss, Papa Bruno Motonanzame, pourquoi pas à notre maman, la patronne maman Christa Pelewe. Un grand merci à lui, sans oublier l'équipe technique de Result TV. Et je vois directement notre caméraman Christian Malou, le métier noir, sans oublier mon réalisateur privé Isaac Nzambi. Donc, mon poussé à Talo Memaïl et Belé. Donc, un grand merci à Binotou Batbolela. Merci à Bino Batbolela, G-Love Batbolela, émission à Bino 100% Star. Christian Malou, je ne sais pas si tu es déjà prêt pour recevoir notre premier invité. Avec notre invité, monsieur, l'homme de Dieu, l'homme de puissant, l'homme de fire. Hein? Donc, je suis avec lui. Bonsoir. Bonsoir, papa Gilles. Bonne santé, papa. Ah, vraiment. Déjà, et c'est déjà bien parce que na bomba qui m'ont invité. Moi, je suis toujours comme ça. J'aime trop garder mon invité, mais ils ont la surprise pour nous. Fidèle internaute sur Bazolanda biso ba moment na invité na biso je sais pas ce que se présenter na bandeko bazali bana mboka ba elanda ba yeba peke G-Love azana ndeko nani. OK, ana bengami na kombo ya Eric Okudi la révélation de Dieu. En tout cas toye juste pour na komeka ko éclaircir ba makamnezo le kana ba toile ba actualité na biso ya lelo. Eric Azanani, tu n'as pas parlé de ça? Oui, je suis chantre de l'Éternel, je suis serviteur de Dieu. Voilà. Moi, avant goût, parce que non, je suis avec chantre aussi. Ngatana pasi totalela kolo ngata minyoko totalela Yesu butu ata molai suka tomo ekotana pona kozanga patience ebele bakoti baloge pona kozanga patience ebele baboma baboti pona kozanga patience mibali bakomoteka nzoto ngatana pasi talelaka kolo. Voilà, un grand merci à frère Eric. En tout cas, frère Eric, félicitations à toi. Merci. Donc, déjà, mon moment est Angélé Bibi. Donc, émission Nabino Yango, Boza Pété, Bozala. Toujours, on a Bovanda Botala Tala émission. Pour consommer, pour s'abonner, pour s'abonner à Result TV, s'abonner à G-Love TV parce que tout ça, c'est la chaîne. Donc, je suis là devant vous. Frère Eric, n'a évité par rapport à l'actualité au Landa, Yande Konabiso. Pasteur Nabiso, pasteur Francis Tatou, par rapport à faux miracle, et Panzani, et sans oublier pour na Makamutus, il y a pasteur Denis Lessi, il y a Baraka Mugishu, dans les réseaux sociaux, Bamona Bango. Pasteur Denis Lessi, qui n'est pas toujours mon fille, Akangi, ma fille, Nanzoto, de éviter, tout qui n'est pas pasteur Francis Tatou, trois autres ça va.
faux prophétie, fausse prophétie, fausse miracle de éviter ezani pour na pasteur baraka on a pu kolobelate donc prophétie qui est zongi salabo. C'est pour cela que j'avais préféré que nazala na moko ya basal na nzambe pour to lobela vraiment pour to yeba makambo ngo bozo me mabiso wapi et en plus to komeli wapi na ba makambo tozo kende na ngo vraiment. Bon, en fait, Nzambe, Aza, Moutou Akosagate, il ne se répare aussi jamais à ce qu'il dit. Celui tout le monde makambezo le canalelo, c'est juste l'accomplissement de la parole de Dieu. Celui tout le monde Matthieu, au moment où histoire il y avait un moissonneur. Alona qui les bleus. Tant aloni les bleus, moïne kolon a livré. Tant aloni moïne kolon a livré. Ce que tant que bot assemblé, bateau et misala baye ko bisa le moissonneur bi que non. Le blé zobi manzela moko na livré. Photo que to bimisa ba livré pour vi que bebisa ba blété. Mais yé moko mokolo bilanga la bini te botika. Nyoso mi balé bota place moko. Le jour de la moisson, na koya ko kabola, le blé délivré. Livré au kene na moto, blé to kotia pour satisfaire ba besoin à bat. Et c'est comme ça les lots nyoso to zomona. Nzambe moko azo sala sikoyo étalonnage na yazo tamiser. Ya bien to koyeba bango na bizaleli. Ya mabe to koyeba bango ka pe na bizaleli. Et ça ba tout bando mona bango ba modèle mais ceux qui nzambe moko commence pelaki a exposer bango bo. En tout cas, il faut toujours le bilan pour préserver ba pâté parce que batu ming bazo sala ba victime à makambo. Il y a ba violence sexuelle, ti do mona makambo, na poto ba violer, ba bimi na mwasi ya batu, bazo la mwasi pour na projet mo tout ça. Et ça juste nzambe nazo exposer bango. OK. Alors on a olobane ti pour na Francis Tatou. Aza papa oya bana ko inspirer nga makambo ebele na mona galata ka bien alobaka français bien en tout cas il m'inspire beaucoup de choses. Mais tant on a ke komona ndeko oyo bake ko futa mbongo po aya andima ke no azanganga kisi et ça li retour. C'est un garçon de Yolo. Papa Max bakita kuna basa l'investigation ayo des garçons. Papa, toi que non malembe. En tout cas, comprends mon fidèle internaute nga linga marambo parce que nga to kinda rapenda boy à droit chemin. Quand il fallait pour pas le ba marambo na droit chemin. Na kinda nango bongo. Papa Eric, invité ndeko wana. O baki ko pesa mbongo po andi makia zanganga kisi. On n'est pas pasteur Francis Tatou. Pas pasteur Francis Tatou. Et pas prophète Francis Tatou. Yene mutu abenga ki jeune wana. Babenga ngo makiona. Voilà. Babenga ngo CD. Babenga ngo Philistin. Vous comprenez? Babenga ngo journal. Voilà. C'est-à-dire nga na benga une église nanga, toyokani, na futombon, c'est-à-dire nyoso nga na ko bandolo ba po bimisanga grand prophète, so bimisanga maestro, bimisanga meilleur. Et il faut ce que ba ndima makamnyo so nga na ko ibisa. Alors il considère que non ndeko na tango ba pesi mbongo. Pour aya ça la fausse prophétie andi manyoso oyo Francis Tatou andoloba ezali ke ndeko wana na quartier bato pe tito vanda no za kandenganga et que ko répercuter pe na famille ba makambo ebele sala maka c'est que ndenge kingana kufa na famille yone mutolia kae ya ndenge biloko ane bunga c'est que yondo memango na ndako ba nganga sonde kwa moni ki danger habiter ngai fona dénoncer ngai ba yaki ba proposer nga 15,000 francs pour na kenena ndima nyonso ba koloba et puis toyokana ki na bango ke ekoleka na télévision mais bango tant ba ke kuna ba likisa na télévision famille ande ko wana eza na Yolo et ke komona na ba camarades ne ba vanda ka place moko ba melaka mwa masanga na bango biko bité makambo o na otika ngo boyete. Alors vu que ba dénoncer ki déjà Francis Tatou aluki lisusu batwana aluki bango akendea se laver que non en tout cas so botiki nga bona sambo les mêmes garçons en aleki lisusu que non batunde bazoluka ko détruire Francis Tatou mais tango alobaki première vidéo alobaki ngo na souci na passe nyonso o famille na ye et comment ki ko takine abi que non famille na nga ko tezo bunisanga ba risque ko bengana nga ba risque ko longolanga na famille po ba moni que non obimisi nganga na tika la ko zala jamais na nganga na yaki na ndika n'existe eloko mo bino nde boyaki na babiloko na bino bolobaki kana ndima et puis koleka na télévision te boko médiatiser en monté mais tant ba médiatiser en eleki et ça li retour yango moni kende ko alekaki na télévision alobi akobenga Molière akobenga alors ngai na bi ba système parce que ngai pe na travailler na bato na mo ebele so nga na boyaki yango moni ke baza contre nga donc tous à la vraiment maramoser royinda au matisamo ba volume à téléphone ba machine ba volume à télévision na travail na bango ebele siko yope au travail na bango ndeko sala ba G oyo ba proposanga ina zala omoni au sala G ya makioniste ezanini eza structure mobimba il faut ezala na secrétaire na ko dénoncer en émission oyo
j'ai ama kiona il faut ezala na ba petit secret ba petit mukofia voilà j'ai ama kiona il faut bozala na ba beki na bino il faut bozala na ba plâtre il faut bozala na ba maki na ko banana na faux miracle à liboso za ya maki pona ne ba comprendre gate comment mutu en église maman moko bo a régler ezaka règle té ezalaka maki ba toboli maki ba longoli jaune de l'œuf ba tiki blanc de l'œuf na kati wana bazwaka matière moko batia na ba poto benga ngo bleu de nitilaire ezaka neti mauve voilà tango ekota kuna sangane bimine ti règle ya basi mama ko ya installer ngo na sous-vêtement na ba ko tsala ta bilamba moko boye o tango akopasola maki wana et bima na bilamba ba tout mona ki mama règle ezaka règle té nga naza mieux placé na koteka ba CD wana nyonso parce que zelo ko honorer nzambe te nzamba lola zo mona nga ba pasteur wana ba prophète na nyonso ba inanga ba benga nga na ba église na bango te pour nga ndo boya eriki yo so ba okufa pauvre mais nga lo baka tamina lia matembele on nzamba yebi ke na lia misuni oyo mutu moko papa ba toi je vous dis je vais yango na lo ba ke non na ko dénoncer tout on a nieza biloko zo sunga ba tuté ezo sunga ba tuté baze belé à part Francis Tatuna ba o ben otangi komo na bangwana baza belé siko te denile sasa na kati ya makamwana te denile sasa mutu a dénonçaka siko denile si problème ezaka moko denile si azaki mutu azaki na succès sala ba tol bato benga ngo Zénith na ndenge ya kotondisa Stade des Martyrs aza mutu asala ba miracle belé ba nzondo bani siko diku ba miracle ya passé de l'espèce alika ya montage ba miracle nes comment nga ko révéler bino lo moko denile si makamune so ando sala ezaki miracle nzambe mais siko tango akoma ikomesana na nzambe nzambe amesana na esi denile si je vous jure c'est un homme de Dieu c'est un appelé de Dieu mais tant nécessaire wana yo mtolo be benza bongo papa omoni tozotanga Bible omoni nzambe tanga ndo sala na Saul Saul ando sala pe ba bêtise mususu metango bêtise elekaki mindelo nzamba alobaki te a rejeter qui a zu mafuta ezaki epana ni epa Saul apesa yango David et c'est comme ça c'est-à-dire Denile Sinenga Zaona a forcé le sous-souté son temps est passé azaneti pasteur Saul na ndenga mabete c'est un homme de Dieu on nga nazo respecter obi non respecter mikolo ponani parce que azo bimisa ne disco ba vérité nyonso vous comprenez ce qui azaka mutu mususu avandi ne tolinga pe to mona mabebe azo dévoiler ba secret mususu pour ba petit peuple ba pate na nzambe ba bunga nzela te pour ne lokwana nazo féliciter mais que non pas forcer que no azonga ki asa ba Stade des Martyrs o azonga banzondo na esima lisusu te mais moi peut zo déranger te comment on a passé de l'île na répétition héritier Watanabe comment on a passé de l'île na répétition ya Robino Mundigo ya moi matipe na kodo mazobina ya moi petit oza mystique et puis yo zobini ça va na danse no wana bo na habité so ba image na yo ta so péter otala natala kanyonso yango moi zo déranger te yango ke bino ba sala nzambe yango zo prouver que aza susu ya nzambe te OK parce que na minute a commis arbitre ya ba politicien a commis arbitre ya ba joueur a commis arbitre ya ba musicien chrétien a commis musicien ba musicien profane a commis musicien ba pasteur enani arbitre ba pasteur c'est-à-dire na minute so ko beti mabe aye Moïse obeti mabe abanga pe mutu te nenga zana atanga jour amona émission a popolanga oui jour amona logo a popolanga danger OK c'est-à-dire je m'attends déjà à son attaque voilà mais dis-moi il faut qu'on dise ce qui est vrai je l'aime parce qu'il commence à dénoncer ba anti valeur ekoti na kati église ekota kala abandai ko eba yango mais abandai ko linga te ko bimisango est-ce qu'on a minute akomi ko bimisango et puis papa je te félicite pour sa kotika tout le monde no tango Francis Tatou asali bêtise on a ko kendo benga garçon yo loya sala faux miracle pour monter bat balobi que no Denile Sina Roger Baka botiki biso wapi pona makambu ya Francis c'est-à-dire batumi baleo ba linga suzu anti valeur contre en église te ça bazo bundela ba pasteur ba défendre peuple ba défendre ba pate baza contre ba faux miracle ba fausse prophétie Denile si na Roger Baka on a rôle bazol jouer en tout cas coup de chapeau mais Roger Baka ali a pe bisombo Roger Baka ali a bino be modeste Roger binombo to ko be na escroquerie poto bisa ba mbongo na biso ba $10 ekenda zo misela biso te ezaki po ba sélectionner ba musicien omoni lelo madia boyaki nango lelo Roger Baka azwa vision na banda 2010 mais malheureusement to pesa ba mbongo na biso alia to ando bengi na téléphone ekozala mois prochain ti lelo nzambe pa limbise parce que aza mosala nzambe mais ba mbongo na biso ekenda en tout cas fidèle internaute je n'arrive pas à comprendre ba pasteur hein to megano ko lobango
parce que bando miso poto bazaka faible na basala nzambe makasi po bango penda likambo na message na likambo ya nini batinda code parce que moi j'ai des preuves. Comment ni problème eza boy na poto bazaka na tante ya robondela biso bazala na tante bazaba to misala alors ba profitaka na tamu keso ki bamoni un homme de Dieu azotia liloba nzambe ba s'accrocher na alors basali ya nzambe pe ba komi siko kwa bize na faiblesse wana aseke muto ninga zo komelanga pe chéri tindelanga photo na mutakala boy na boy yoza mwasi na ngata na waya kuna donc c'est ça anda zo lingali ya nzoto kuna pe code tindelanga mami tindelanga zo ton église na zo sala boy boy bato apoto vike basungaka siko biso basali ya nzambe to komi ko profiter na faiblesse wana mama na sepelaka na yo yoza penda mutu nzambe atindi sima na nga po soutenir musala oyo alors ndenga zolobela mwasi wana azaye moko te baza ebele kaka ndenga yebisaka Fifi akoyebisa pe Christine akoyebisa Florence akoyebisa Rose alors siko tala mutu moko aza na combien alors siko tango moko siko découvrir que na poto kuna tango mususu akobenga mningane webite dadi alingaka nga za chérie mama na bino yoza mama biso ngani mama bino diko sava kutu nga na tindele mutakala ope abike nga pe kutu na tinda ye pe kutu atindela nga pona l'action kutu nga to zaka code ye kutu atindela nga oya ye o lakisa na tango akobimisa no mona mutakale bimi mbala moko piu epanzani pasteur intel mutakale bimi pona nini yo wabizaki na basi ebelo lingi bango ebela alors mususu tango a découvrir que non ozosala ki aventure zuwa wana na pasi wana tango ematie na motema bi pona sambu iseka za faux pasteur mbia sa faux musicien ou abimisi mutakala libanda. Ok, merci beaucoup, pasteur frère Eric. Nabengo pe pasteur parce que côté déjà. En tout cas, merci beaucoup. Nanengo ozo fungo la biso mémoire. Pourquoi na bengo mémoire? Parce que ça va vérité aux aki caché. Biso to yebaka mote mais yonde siko na milito. Oyependa ko tia biso penda boy. Ba pasteur na balinganga. Ba pasteur balinganga. Na bimisa ba secret na bango mingi. Bomoni eti ba maman bayaka na église wana. Aye balati liputa nezaka déjà na bureau kuna. Vraiment. Balati liputa oza polé tango akotia maki na sexe na liboso a ba pese déjà moi $20. Ilaka te libala nangezo kufa nazobota te papa na ladako na télévision nenga pe na ye nzoke za mutu a boîte. Siko bato bakino luka bato na babenga ngo ba commissionnaire. Bango nde batindaka lo balinga pe ba komisanga commissionnaire to kendo luka bato ba maluku. Bakino luka bato musika po moni petio. Francis est pété pour aluki mutu na kati ya centre ville. Mais balinga ba pire yel bon platete hein. Pour ça pas Alexis on peut na télévision. So ki Alexis akate ngai pe pété. Si comment on attend nga benga kana hôtel. Na moni mwasi. Oza na hôtel nyonso nza lokuta. Moi je vous jure. So ina zoko sanzambe abomanga kane no sala miso. Ezala. Oza na hôpital. Na moni bazote logo boy. Nzambe ayebisinga longole logo na okipe mutu azolo bakuna. Papa na biki. Papa na tambole. Elongwe. Oh ba ibi mbongo tala ngona valise wana mutu a miracle man lokuta oyo bakanga na brazana na ebite komone soki na bakanga na braza wana ezala passer baraka mogisho nyonso wana na ebite soki komone ngana mais en tout cas je vous baraka mogisho wewe en tout cas eza lokuta nyonso wana eza lokuta baza bango moko te baza ebele na limité beaucoup tango soki combien wana oui siko na côté ba yolo okuta bango ebele kuna na kauka kuna baza ebele siko vike biso ba congolais tolingaka miracle et na kine église na mutu mo yaki na plâtre ba longola ngo plâtre wana basomba kango na hôpital ba na ngo église batia ngo wana mutu na tango eze $20 $40 ça déjà wana tango koya bazo tindika ye papa na sala ki accident tango na landio na télévision tango ko tombola likolo be boya na mai babwakele mai boy ale frère que tina adoration na sengi na yo kolo yesu tambusanga mutu atamboli lekisi na télévision si c'est parce que na tambusaki batu ce sont des faux miracles des fausses prophéties eza liloba ya nzambe te alors vu que to dénoncer ba biloko boy tozaka beaucoup combattu vraiment babundisaka biso makasi mususu ezali ke mutu aye na kiliboma na ye azane liboma te bakangie ba chaîne ba nini mbopese déjà mon on est déguisé baza déjà une équipe mobimba ko déguiser maquillage ba ko pakolo ba nini ba makala ba kangio singa tango koya kuna boy muntu ozana hôpital na moni bazote logo boy nzambe ayebisinga longole logo na équipe mutu azolo bakuna papa na biki papa na tambole elongwe oh ba ibi mbongo tala ngona valise wana mutu a miracle man lokuta oyo bakanga na brazana na ebite komone soki na bakanga na braza wana ezala passer baraka mogisho nyonso wana na ebite soki komone ngana mais en tout cas je vous baraka mogisho wewe en tout cas eza lokuta
nyonso wana eza lokuta baza bango moko te baza ebele na limité bokuta yango so ikombia wana oye siko na kote ya bayolo okuta bango ebele kuna na kauka kuna baza ebele siko vike biso bakongolais tolingaka miracle e nakende église na mutu moko yaki na plâtre balongoli yango plâtre wana basombaka yango na hôpital baye nango na église batia yango wana mutu wana ntango eze $20 $40 eza déjà wana ntango koya bazotindika ye papa nasalaki accident ntango nalandi yo na télévision ntango akotombola likolo boye paya boya na mai babwakele mai boye ale frère Eric tina adoration nasengi na yo kolo yesu tambwisanga ye mutu atamboli alekisi na télévision succès parce que rana tambwisaki bato ce sont des faux miracles de fausses prophéties eza liloba ya nzambe te. Alors vu que tu dénoncer babiloko ya boye tozaka beaucoup combattu vraiment babunisaka biso makasi mususu ezali ke mutu aye na kiliboma na ye azane liboma te bakangie ba chaîne banini mbopesa déjà mbongo na bo déguisé baza déjà une équipe mobimba ko déguiser maquillage bako pakolo banini ba makala bakangio singa tango koya kuna boye mutu diku ba memeye déjà kaye na ndako tango azotanga ali déjà koma mama Aimé ya mama Christine azalaka na yolo boye na boye par défaut bakopesa pe numéro na ye. OK. Numéro eza na kati ya kaye wana mais vu que secrétaire ndazwa ke loko na tinda ngo pa prophète prophète akoya na ndako akota na bureau te pour RVC te que non batangi yango na bureau voilà akoyebisa ke non prophète awa soki nzamba fongole misu makambo zoyebisanga awa bo akobimisela yango na prophétie parce que aza prophète nzamba alakisaki même ba numéro ba makambo tututu yo siko okozwa no jeté prophète tango akokota bo eloko aliboso azokota botindelanga adoration lelo les apolele nazomona déjà komba 4 mama Aimé déjà ba mama na bazana kati église on pesa déjà kaye se kende ikala deuxièmement qui on eza ya côté ka CD ba wenga côté ka CD yoza pasteur ozota na lemba ngaza na ma campagne na bengyo déjà que Gilov nengozo ya boye komba fie moko na église azaka na mbongo ebele kombo na inter azana problème ikolo na musala ba bengani ba kosele kazo bimana déjà na bango alors ceux qui yo petit professionnel bimise $1000. Vous comprenez? Wana babenga ngo koteka CD le journal ya église. Prophète akoya, j'ai ça la présence de Dieu. Nazomo na komba mama moko tendresse osala kana Robank. Na Robank ozana problème parce que bazo kosolo bimana na DG. Pasteur mko l'église, yenda sacrifice ko ba secret église na ye ba bayaka ko lele pa na ye. Abimisa yango mpaya po mpaya bimisango prophétie alors parce que bimisa mbong papa bato na soki bakomi na phase ya mbong ozala maman bota bayoka mawate il faut bimisa mbong yango zomona bazamba bituka kitoko po babimisa mbong pamba te balimi pe ba congolais ayebi déjà que non ouais za banquier ouais za boye ba pesa na ba mituka no mona kilo bato na ba patron ba mbong azo za makila bato soki na maladie solo bato na babika kate bato babika ezaka bato ba préparaki ya bato na bango maki onana mutu aliboma biki mais soko na mutu aliboma original abika kate oyo na mutu apota mutu babika kate za bato déjà ba préparaka nde ba oya ba eza maki ona sikondo zo mona ko beta ba retour ba komi ko kanga ba msu na ba braza banani oyo nani Francis Tatu yeku toti ko finga batetela o batetela baza ba rebene baza ba sauvage auti ko finga yo cher liloba nzambe il faut être mana cher wana yo komi ko finga école mobimba prophétie na etala ka batu baza na ba boîte na mono hotel ozota la match real nzambe yango atali sakoka makambo za hotel ozana mutakala oza boye olalaki na boîte de nuit papa baza na este bazokufa nzamba akotali soki te bituma moko ekobima lobi il faut bosambela mpona bitumana bato bazokufa na Ukraine bato bakufa na barisi kuna nzamba akotali so makambo minene tatali soko babétise tande bokotisa nzambe na buzoba bakotisa nzambe na biloko ya cc nzambe akenda kota na hôtel et puis c'est Dieu ce n'est pas un Dieu qui scandalise les gens nzambe scandalisaka bato soki akomprendre kozotambola bete ozofingisa kombo na papa nzambe soki lelo alobi ki azwa éclat prophétique abimisa mitakala na biso libanda mabe na biso libanda mosanto akozala te mais oyo ba prophète ba koteli ba faux prophète ba koteli biso ezoboma nini et troisième prophétie et troisième faux makiona eza sikoyo ya prophète na batu na OK et na kati émission boye obali ko témoigner papa na kendeki place moko nzambe no salaki makamba munene nzambe abikisaki na kendeki na teaki sango malamu na kombo na yo ale babimisi témoignage à lokuta ke non nga na pesa ki mandat okendo te okendo sambela pona batu mono pito batu na soki babiki o memi témoignage wana trois formes ya makiona ya ngwana je vous dis ya ngwana prochainement na ko dénoncer ba forme ebele bazana ba catégorie bato ebele o ba utiliser kana bimisi lelo ya maki na bimisi akoteka ba CDP na bimisi akosalela ba serviteur baza simana yo na ndenge nini ba secrétaire
bazalaka na lokola bato bazwaka barekeyaka bainformation ya bato mpona kokende kozwa kaye wana batindeli yango prophète ntango aza na ndako prophète ko mosala nini amémorize kombo amémorize adresse amémorize na numéro wana ntango akoya babimi prophète nzoka nde kaye ekendaki déjà. Voilà, merci beaucoup. C'était pour vous, frère Eric. Bilomo Boyoki, en tout cas, frère Eric Nenge, Azo, Bimisaba, message, frère Eric Nenge, a pipé si biso vraiment Marambo, Ozaki caché, et là, Abimisa mon aposta. Na frère Eric, ici l'été, Tozo Bandarokene, épisode par épisode. Donc, frère Eric, tu as un aposta au Kaba, on a un témoignage. Vous avez un aposta au Kaba, témoignage, Ozaki caché. Et bah, pasteur Nabiso Congolais, Ozo travaille à travailler na bango ba ebsenga na zala ba mutu na bango voilà batinda kanga siko tellement que nga na boyi esimbaka te alors ba bike petio nenga imbaka bien nenga lataka bien tokoki banda utiliser na babilo wana do balinga mingi ozala sima na bango alors soko ndimi bando peso ba mwa bambongo moko bo message je vous jure nga Matu Samuel bayebi ba vie nanga ba yaya nanga nani ya pichu mwanga ekuto abenga big Eric mais veno Matu Samuel a utu kobala sur la mone créaki polémique makasi mais bana to le bema na prochaine erreur polémique po aza mutu azokufela basi eza peut-être involontairement mais vu que bat bakomi ko banga papa tsoki mu yatangai atanga biso na zaka mwasi ata tout déjà au quatrième atanga na za mwasi et que vie nanga benga que no Eric umbi atana na ndeko famille Eric lokelanga tukanga vivia tuka esimba te. Merci beaucoup. En tout cas, frère Eric, n'a habité dans Maramunio, c'est que pasteur Deniles est au Tchana Bissou à côté. Bon, Deniles, il y a déjà Ningaza Moutomo Toko, le bec, Nzambe, mon comme il faut régler contre Deniles. Toko qui côté, parce que net, n'a minute, va tout appeler sa raison. Oh, caméra Gobima, Makambango Salami. Oh, Kabundi Nana, Baope Moussou, mais Kagotantonné, et Simba. Mais. Mafuta oya nzambe na papa tango joko molo ba kofi wera ozuzo ba makamba mokili o ngana petit mona mona ki petit mongo bosoki bébé ncho aya binisie wana ba bimisi mbongo bia alongo na minito pasteur akomine pétage akomi ko sala théâtre l'église ne ba bazara ebele ah papa ezo sengo koma kuno koma pe espio ko penati kuna ba bazate ba filma est ba filma ko mona ka bandi ba filma ka ye bato liboso mo bazala wana ba église pena na site so ya papa 50 bazana bandi fidèle libana nande bato hotel pe mingi beza ya prophète Deniles ezana ba réseaux sociaux bo wana nde et puis ba blog on aime sous peut-être nenga zo recadrer zo zo sape ba pate na nzela ndezo sala mais dis-moi erreur ya makasi papa Gilo ezana mususu azo meka ko tantonner ezo simba mais mafuta oya nzambe na papa tango joko molo ba kofi wera ozuzo ba makamba mokili o ngana petit mona mona ki petit mongo bosoki bébé ncho aya binisie wana ba bimisi mbongo bia alongo na minito pasteur akomine pétage akomi ko sala théâtre l'église ne ba bazara ebele ah papa ezo sengo koma kuno koma pe espio ko penati kuna bazate ba filma est ba filma ko mona ka bandi ba filma ka ye bato liboso mo bazala wana ba église pena na site so ya papa 50 bazana bandi fidèle libana nande bato hotel pe mingi beza ya prophète Deniles ezana ba réseaux sociaux bo wana nde et puis ba blog on aime sous peut-être nenga zo recadrer zo zo sape ba pate na nzela ndezo sala mais dis-moi erreur ya makasi papa Gilo eza pesi mbote na bato nyonso po to evita kasoki opesi kingani mususu aloba ah papa misona penda opesa nga mbote te atuka bato nyonso bayebi ndeko Eric na poto na Afrique du Sud na Afrique na Congo na Kinshasa en tout cas na ba province nyonso nzambe apambola bino message na nga suki ezake no basali ya nzambe bozonga na makolo ya nzambe bandimi pe avant bokotaka na l'église bosengaka orientation ya nzambe soki nzambe ayebi sokota na église ana okei pourtant okende okuta na susu na balikama kuna bino nde kaka bozongaka bapushaki na nga baviolaki nga bayibi nga ndako bayibi nga lupango na nga mpo nani ozolanda makambo na sentiment mato ya molimo bosengaka epa nzambe apesaka miso ya molimo nzambe apesaka tosala makambo na sentiment te bato bavivaka selo le sentiment bango nde bazalaka bavictime ya makambo oyo je crois message oyo nakopase po bazala préserver na bamabeza na kati ya l'église yango wana nzambe afongola bino matoi boyeba baprofete ya solo na bapaster ya lokuta bango nyonso bazali. Ok, merci beaucoup frère Eric. Donc nous sommes presque et puis nous sommes à la fin avec notre émission 100% Star. Donc la prochaine numéro pour l'on sous 3e édition parce que vous avez deuxième émission na biso toujours ça na frère Eric pour nous dévoiler ba secret à ma ba pasteur ba otambola na libanda ya Yesu na libanda bazo fingisa bazo yeba ko tambusa kotambola bien te na nzela ya Nzambe. En tout cas le moboki ba message au frère Eric abimisi eza première, deuxième, ce que c'est la troisième héroïne, ça va chauffer.
ba o nyoso obomi mama obombana bokosaka bato boyebaka vérité ezali. Frère Eric atambola na bino nyonso. Frère Eric ayebi ba secret na bino nyonso. Restez toujours branchés avec votre chaîne Reçu TV.